Bonjour à tous mes amis et kimia na bandeko nyonso bandeko na ngai bakasesiste dans le monde entier. Lelo tukutani lisusu ndenge momesano ejali na rubrique na biso Conscience en marche. Lelo bandeko na ngai tokolobela elateli ya malamu. Surtout lelo tozali mingi kolobela sir bandeko ya basi, ba mama na biso, ba jeune fille, elateli ya malamu. Bandeko, sans plus tarder, référence na biso biblique to ya Torah, na livre Torah, ezali na 2 Samuel 11. Bandeko tanga na verset 1, oko kitano tina seba 10, 15, comprenez l'histoire comme il faut. Mais biso to kolobela kaka, to pesi kaka justement moi introduction. Na rubrique na biso lelo koyeba kolata malamu, to kolinga kolata malamu, kola elateli ya malamu. Tozi yango na kati ya verset wana, na chapitre wana. Alors, ezali histoire ya ndeko ya mwasi Bathsheba, la femme de général Uri. Azalaki général ya David, azalaki na kati ya front. Alors, mwasi na ye Bathsheba, un certain jour comme ça, vers l'après-midi, na tango ya toki chaleur ezalaki makasi, alors akendaki na piscine, abanaki kosokola. Il s'est déshabillé, atikalaki na position, atikalaki na yango, et abanaki kosokola en plein jour. Le roi David kuna na ndako na ye na kati ya palais royal azalaki, après avoir sieste muke et kozwa mwa repos, pesalaki ye ngonga ete abima moke abeta tour na terrasse likolo ya étage na ye. Ndeko na nde apati ya likolo ya étage, abwakaki miso kote ya piscine, amonaki mwasi moko ya kitoko. Alors vraiment il était attiré à partir ya apparence oyo amonaki ya mwasi wana. Ndeko David aizitaki te, atindi bato na ye ya misala, bobengela ngai mwasi wana. D'abord atunaki nanu aza nani? Ono azali mwasi ya général na yo Uri oyo aza na front. Te bobenga ye. Babengaki ye, e kuna nde balalaki na ye. Balali na ye, nde akozwa mukumba. Akozwa mukumba, makambo ebele yaki na sima. Bandeko elateli ya malamu. Soki totali bien, na likambo nyonso esengeli toyebaka source na yango. Nini eprovoke eloko oyo, poti emema biso te na eloko oyo. Alors, David asalaki péché. Il a commis des péchés sévères na mwana mwasi wana. Basangani na ye, asente ye, abomisi mumbali na ye, mwana na bango o babotaki akufaki. Alors beaucoup de séries des histoires elekaki. Mena nyonso wana bandeko na ngai, soki toluki toluka tolanda pourquoi c'est tout cela, parce que mwasi a se comportaki mabe. La femme s'est comportée d'une manière oyo qui attiraki mobali David kino porte ya ba problème nyonso wana efongwamaki. Bandeko na ngai ya basi, surtout vous nos sœurs, les jeunes filles, yeba ke kolata malamu ekosungaka. Kolata mabe ekomemelaka bino to ekomemelaka bandeko ya basi ba problème sévère. Lelo mokili yawe apesi yo beauté eza ngolu. Alors il faut kobatela yango. Il faut kobomba yango. Soko za ya mobali, beauté wana c'est pour ton mari.
soki tani ozwi mobali te beauté wana ezali mpona futur mobali na yo. C'est lui qui doit contempler beauté na yo na nyonso, ezali n'importe qui te. Lelo nini tokomi komona bandeko ya basi bazali baso kolata malamu te, balingi susu te. Akolata ba pantalon très serré là, nzoto nyonso ese dessiné. Akolata biloko mikuse, nzoto nyonso libanda. Akolata biloko moto très transparent, ba vêtements na intérieur libanda. Alors bango ale kotambola à l'aise. Nzoka nde bazali komiboma, nzoka nde bazali kobenga milimo ya mabe balanda bango. Qu'est-ce qui se voit? Bandeko na ngai, tango ozali kolata mabe, yo ndeko ya mwasi ozwi nzoto tye libanda, ekomemela yo bonheur te, ekomemela yo libala te. Mais tango ose comportement mabe, ose comporter mabe na elateli ya mabe, yebake obendi ba problème epai na yo. Nini ekokomela yo? Okokuta na mutu moko boye, lelo bambongo epai ya batu ekoma nango ya ndenge na ndenge. Soki lelo ngana yo tokomona mbongo pasi, mais ezana batu mosusu akozala na ba $10,000 lelo fo esila, lobi akozala so 10,000. $50,000 fo esila lelo, lobi fo esila. Lelo esila lobi pe akozwa. Bon, imaginez que lelo oke kokutana na mutu wa ndenge wana. Yo olati mabe, ozwi osere nzoto na yo emonani penza. Alors, ba parti ya nzoto na yo excité mutu wana. Azaka na $20,000 na ye fo esila par jour. Po lelo apesa yo ata $10,000 po te akoma tina niveau a découvrir oyo aza nango posa, oyo aluli. Aza na problème? Aza na problème te? To pe akoloba pe le 20,000 nyonso wana abongisi pe a libéré yango mpo na yo. Est-ce que ndeko na ngai okokoka koloba non devant ba monta ya makasi wana ko proposer yo pendant que lelo souffrance comme ebele? Bandeko basi pe mingi tozo sala te. Souffrance kolia comme passe, ya kolate comme passe. Lelo a proposé $15,000 kaka pote asangana na yo, bosala na ye butu moko. 15,000 yango na mesa, est-ce que koboya? Tango ko raisonner fo ala osta mesa kitoko. Fo lata ndenge omona kifi wana télévision, est-ce que koboya? Bandeko ngai nazaka très sûr et certain, ce qui Bacheba, moi si ya général Ori, ce qui aiza la kadiboso ya un soldat supérieur mobali na ye. Mobali na ye. Nandimite mbele asedaki. Mais tellement que akomaki devant les rois. Oyo azalaki na nyonso. Pouvoir, autorité, tout. Bacheba akoki koloba non te. Elle a cédé. Et yope, lelo se kokomi devant une personne qui a beaucoup d'argent. Oyo nano omona te. Oyo nano oyokaka te. Oyo nano bapesa yo te. Et à proposer yango, okoboya. En tout cas, c'est une grande point d'interrogation ce qui yo okoboya. Alors tango olingi yebake ofongoli makambo ebele. D'abord okomi coupable devant Dieu. Dede okoki kobenga makambo mabe na nzoto na yo. Ba problème koyela yo, ba malade makambo ndenge na ndenge. De toi okozanga pe mabota. Makambo ebele ekoyela yo. Et voir même mbongo o apesi yo okokuti kolia yango penda te. Alors, beaucoup de ces séries à makambo ebele koyela yo nyonso wana parce que yonde o se comporter mabe oboyi kolata malamu. Ndeko na ngai tango ndeko na ngai mwasi tango ozali kolata malamu te kokanisa te ke bato bazo kolula nzoto na yo. Alors bato bakoya ebele pembeni na yo nde kozwa libala rapide. Bato bakolanda yo, mais ba o nyonso bakolanda yo ezali pote ba déranger yo davantage. Ba memela yo malheur, ba memela yo ba difficulté bangambo e kokoma pe mwasi ya ndumba. Kasi oyo ase respectaka amibombaka abombaka nzoto e elateli ya malamu ezali pe eloko oyo evalorisaka mwana mwasi.
evalorisaka mwana mwasi, epesaka mwana mwasi valeur ke mutu nyonso akomona ya lui ser wana alataka propre non kolobeli n'importe quoi te. Oui, bavantere baza na bango akoya pe akoyebiso n'importe quoi malgré olataka malamu, mais en tout cas pourcentage ezalaka moke par rapport bandeko oyo batikaka nzoto na bango libanda, balingi kose respecte te, balingi kolata biloko moko ya ntina te. Même yo mama obala, ndeko ya mwasi obala, respecte nzoto na yo, lata dignement pona kopesa mobali no valeur, pona kotosa yawe nzambe mokili wakela yo. Kotika nzoto libanda te, lata eloko oyo ezali kocouvrir nzoto malamu, kodesine nzoto te na bilamba oyo ezali trop serré pour exciter des gens dans la rue. Ezana bandeko mosusu ya basi te azolata ayebi kine a lelo, ils vont sentir aujourd'hui. Ya lobi lelo bako sentir. Aujourd'hui, ils vont me sentir. Katango ye alati biloko alati ya mikuse, nzoto bien dessiné, vraiment biloko transparent, azaloko leka na balabala, tout le monde ba talaka ye, et pas na ye azomona ngo bien, azolo bana se motema bozo sentir. Oui, bazo sentir. Ozoko kweyisa bato. Okomi pied de chopement ya kokweya bato. Est-ce que oyebi conséquence na yo devant Yahweh? Devant Yahweh, quelque part dans le Nouveau Testament, bandaka kotanga to totangaka ke mabe ekozala kati na bino ekozanga te, kasi malheur na oyo akozala provocateur na yango. Alors ndeko nanga tango yo komi porte malheur ya batu na nzela, okomi porte malheur pona kokweyisa batu, pona komema batu na nzela ya masumu basumuka, yeba ke conséquence ezali. Conséquence ezali et tu vas payer cher. Cher. Yo moko ofuta yango. Tango difficulté passe koyela yo, yo moko muto kosibir. Alors bandeko nangai ya basi, bino bobala, bino bobali nanu te, toyeba yango, tolataka malamu. Elatelia malamu evalorizaka mwana mwasi. Elatelia malamu epesaka lokumu na ndeko ya mwasi. Et voir même batu ebele bazwa mabala likolo ya elatelia malamu. A se comportaka très bien. Abombaka nzoto na ye très bien. Tu es belle, oui. Ta beauté n'est pas pour tout le monde. Dieu a réservé un mari pour toi et cette beauté c'est pour lui. Garde ça pour lui. Garde ça pour lui. Ceux qui osent à posa osent mon pépé, nakanisi, attends quand vous serez ensemble avec ton mari dans la chambre, tu restes dans la position où on a posé mon pépé, mais pas dans la rue. Parce que quand tu fais ça dans la rue, vous allez commis teka, vous allez commis baby ça, vous allez commis kaba, commis teka. Et le monde commis mabe, ba malepe bakoya, ils vont acheter, ils vont savoir, ils vont chercher à découvrir. Alors, conséquence ezali yo. Tika ete Adonai le créateur ayeba kososolisa biso susu koleka. Susi na biso bandeko ya basi tolata malamu, to se comporter malamu na oetali les habits. Biso bato yebi Yahweh, nous ne devons pas se permettre kolata n'importe comment. To imiter ndenge bato ya mokili wale kolata la te. N'imitons pas bastar. Ndenge star wana alatelaki yo pe olata ndenge wana. Non. Ezali malamu te. Vraiment, nzambe na lola akoba koteya biso, akoba kolakisa biso comment nous devons se habiller. Tika conscience na yo ezala en marche. Tout ozo ça la conscience na yo esala. La musa conscience na yo. Parce que conscience nous ali yakolamuka okomona ke makambo kosala ekozala malamu. Kasi soki conscience na yo zali kokufa, ezali ya kolala pongi. Ndeko na ngai epa na yo ozomona nyo zali malamu, menjoka nde devant batu ozali kosala mabe.
mettez conscience na yo, conscience na ngai ezala ya kolamuka. Réveillons nos consciences, que nos consciences soient en marche pour te poser ba action oyo, ba acte oyo ezali valable devant l'éternel Dieu et devant les gens qui se trouvent à nos na alentour na biso, na ba pembeni na biso. Merci beaucoup, vraiment, to sepele mingi. Bandeko oyo ezalaki rubrique na biso conscience en marche. Tolobelaka yango chaque jeudi conscience en marche. Mardi tozalaka na conseil entre nous les jeunes. Et samedi kunande soki tango epesameli biso pe possibilité epesameli biso nde tolobelaka les histoires racontées. Alors ndeko na ngai sokozwi temps molimo na yawe pousse yo s'abonner ntango nyonso po te ozangaka kozwa conseil ya malamu te. Conseil ya malamu yango nde kosungaka biso. Tokosunga kaka boye toyokaka mingi makambo oyo ekomemela biso lumière kati na ba vie na biso sur terre, lumière kati na milimo na biso, ke toyokaka makambo ya pamba pamba, badiskusio ya pamba pamba, bato bazobomana, bato bazofingana, bato banani te. Tolukaka pe tolandaka biloko ya boye parce que nous sommes là kaka pona koluka bonheur na yo pe bonheur na ngai. Merci beaucoup. Ezalaki wabino ndeko frère Fumuntoto Lucas les chercheurs. Ce qui mokeli yawe akoyeba ko permettre biso wanande